la chaîne qui vous édifie. Nanazana sima passe na yo qui est derrière ta souffrance. Oh, passe à Jaïbe et où t'as qui na sima maman na ye. Mouta koko même le passe, pe mouta koko même le bonheur. Mais Bible que jamais il a pris sa conscience parce que comme on est ngola ça passe, comme on est ba pesa yo. Comme on est ngola ça nini. Nana même le passe oyo. Dans sous souffrance na yo. Et où t'as la famille, dans sous souffrance na yo. Et où t'as la baninga, dans sous souffrance na yo. Et où t'as banaka papa koufa bitume bandi, bana mama koufa bitume bandi, depuis ta mako en Europe bitume bandi, depuis au bengi ça y est, aya nanda kudo bitume bandi, qui est derrière ta souffrance? Na sambeli sambelangai, mutu nyoso ta na sima pasi na yo, tika passe so gelaye. La Bible dit, je vais invoquer le Dieu d'Israël. Trop c'est trop, chaque chose a son temps. Vie là il faut changer, situation il faut changer, maladie wala omeli ba kisi ya ndenge na ndenge. Ezo simbate, j'ai reçu un appel. Il y a une famille na France ba benga. Balobi prophète sambela pour la biso. Biso to kufa kana maladie cancer ya libeli. Ya na biso to kufa aux États-Unis, kaka cancer. Ya mi bala kufi na Belgique, kaka cancer. Ya mi sata kufi na Paris, kaka cancer. Musu to kufa kaka cancer. Abinga pe na comme ceinture. Manche moi comme ça na libeli. Or na lala na lota. Na mona tante na biso, ada na village na Mbushimai. Aya na tonga azo piquer na libeli. Après tamo we na lamuka na moni mas. Na sambeli zambe. Mutu nyoso na simali kambuna yo. Mutu nyoso memela pasi oyo. Mutu nyoso contribuer na malheur na yo. Tika malheur wana songela ye. Na lobie songela ye. Malheur wana songela ye. Na data na simali kambuna yo. Passa jamais ça qui na HP Media, la chaîne qui vous édifie. Tika ete nzambe ya lola apambola biso, c'est votre humble serviteur de Dieu, le prophète Michel Masunga Malalès. Je suis le représentant légal de l'église armée de vainqueurs, et dans la Kinshasa, tous dans la communauté, tous partout, en Afrique, dans la province, partout. Donc, ça va permettre que, pourquoi le long n'a biso, yo betil bakumalam tikanza ba pambola yo émission émission sur la prise de conscience na ligi ya mboto banda message na biso nzambe apesi biso to peke oyeba idée pensée ya nzambe na ngonga oyo to sambela nzambe merci na recommander moment entre tes mains tika ete mutunyo surtout o aza sensible o azo na biso na ngonga oyo message oyo esimba motema ne pepe sa solution quel que soit problème o telema ki liboso na ye nzambe yo o telema o sala na kombo na Yesu amen. Émission sur la prise de conscience, émission sur la prise de conscience, prise de conscience les amis, prise de conscience et ça que motopo que alonga na citation na ye force en conscience na kati ya makambo nzambe toza na part ya nzambe pe toza na part ya mutu nzambe sa lobela yo nzambe sa personne ya ba promesse mais maintenant ezo sera ka yo o telema ko telema na zoloba na ngonga o eza ko telema physique te eza ko telema pour la citation na yo lorsque mutu a conscience ya likambo na ye et poussera mutu à compte la délivrance lorsque mutu a conscience ya likambo na ye et poussera mutu a longa ba loi ya famille lorsque mutu a conscience ya likambo na ye et tindika ka mutu a quoi ça Goliath tu akanga vie na ye lorsque mutu a conscience ya likambo na ye et tindika ka mutu abima na citation wana émission sur la prise de conscience. Émission sur la prise de conscience. Dans la vie, lorsque quelqu'un il prend sa conscience, makambo chanzaka. Oyebi histoire à famille na yo. Oyebi place yo bimela. Oyebi makambo pasaka na libota na bino. Oyebi ma réalité makambo so vivre. Depuis au Kenya Europe, depuis Kenya Asie, depuis Kenya Amérique. Jusqu'à présent, rien ne marche. Et dans la loi, beaucoup de la famille. Et dans la mobé comme la libota la bilo. Pourquoi chaque année
année la libota na ba kufa kaka. Pourquoi chaque année le projet nyonso au Canada au sala et se réalise kate. Au moment que ça na mbongo te, non ba virete ba futuote au moment que yo za na kibia. Lorsque tu touches ton salaire, n'est pas problème bimi. Même en Europe, même en Amérique, même en Afrique. Bien de meilleurs zones dans la soit conscience de la situation là. Chaque année, on doit vivre ma vie à répétition. Chaque fois là, on doit vivre ma vie à répétition. Na ligi total na kati ya Bible. Et ça peut la battre bazo conscience. Ba luka nzambe, nzamba sela bango. Tozana mukanda ya 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu me tombes mes limites, si ta main est avec moi et si tu persévères du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La parole du Seigneur. Tikanzambe apamolayo. C'est votre humble serviteur de Dieu, le prophète mal à l'aise. Prophète mal à l'aise. Et mission sur la prise de conscience. Na teste toto tanga bibelobi. Il y avait une femme. Azalaki na zemi. Mamoyo. Na souffrance ya zemi, na difficulté ya zemi, ma soeur, mon frère, ozola nangai. Ouebi ba caprice ya zemi. Peut-être que le zemo père soudo la ki zemo. Peut-être zemi o est compliqué ki maman ali ngako kufa. Un jour maman lobi ce qui na boti mona nangai. Na ko pese kombo Jaébé. Pour na bossa na ba réalité te na bossa na pasité on a monaki. À chaque fois bazo benga Jaébé. Nazo se référencer na ba réalité na monaka na ngada kufa na lekaka na césarène et zalaka entre la vie et la mort ba réalité zalaka belé ba difficulté zalaka belé yozo na ngonga oyo ma soeur mon frère ba réalité ni ozo passer vie ozo passer bibelobi un jour cette femme elle a mis au monde aboti moi la PC comme moi Jaébé bibelobi. Chaque nom, il y a un esprit. Tant que personne comme moi, Jaébé, alors pour la bosse, la souffrance souffrance et bandit la vie à moi. Na ya biso zola nangai. To pambola makana sima mutu. Pe mutu pe amemela ka mutu malheur. Mutu à cause de la bénédiction porte malheur na yo, pe à cause de la source ya bénédiction na yo. Jamais to pe moment na semancete. Oh, souffrance à Jaébé. Et où t'as qui dans la maman na ye. Parce que yo vivre nanya memela yango. Nana memela citation o. Ba réalité zo vle kanango nana memela yo. Chaque problème, il y a quelqu'un au Adana Sima ya Pasouada. Peut-être depuis mon balana tikayo. Peut-être depuis mon salane sila. Peut-être banda taka otama ko na Europe place ba kombe banda. Bando kota libala wana. Bino la famille baloba ke mutako balate. Bino la famille baloba mutako bima te en Afrique. Mutako bima nanda ko famille te. Mais yo sala violence au bima bando bima makabosi mbakate. Oh la Bible dit que un jour Jaébé il a pris sa conscience. Jaébé il a pris sa conscience. Atalia lobi non, ça ce n'est pas ma vie. Ma soeur, mon frère. Yo zo nanga nangonga oyo. Ozo vivre et sa vraie vie na yote. Ozo passer et sa vraie vie na yote. Ba réalité ni ozo le kanango. Benanga na ko sambela pena osakola pona yo. Plus 243 89 911 17 64. Plus 243 89 911 17 64. Bible l'obé Jaébé il a pris sa conscience. Ah mais non. Trop c'est trop. Ma soeur, mon frère. Trop c'est trop. Ma question l'homme est liang au péming. Trop c'est trop. Pourquoi ça la kakayo? Trop c'est trop. Basi bazo ki mayo. Mi bali bazo ki mayo. Ma soeur. Bando kota libala. Ozozo base meso biba. Bando bota mona moko chilelo. Ma bote zo yate. Oh bilo baloba ke bilo boko balate. Ato bali foli bale kufa. Papa bando sa mo sinanda.
on va sacrifier rien. On comment na problème à faiblesse sexuelle. On comment na problème à éjaculation précoce. Qui m'a les koufa. On s'entend pas tout l'air dans mon compte. Benanga na plus 243, 89, 911, 17, 64. Bible dit, jamais, attendez jamais. Ça, ce n'est pas ma vie. Où est la vie n'a pas été? Bah, master tout, ton sakana na bango, ton kola na bango, bah, fumwa ma évolue. Yom to bandan zali boson zela poto. Mais yo bano kenda ba obena sima bazo sala makamba, bazo somba, bazo tonga. Mais t'as la vie na yo. Ozo vivre la bagnon. Ozo tourner place moko. Nana tao nanjum. Nana kanga vie na yo. Bible lo bi chebet. Il a pris sa conscience. Ce que j'aimais. Dans verset 10, Bible lo bi chebet. Invoquant le Dieu d'Israël. My God. Invoquant le Dieu d'Israël. Or, l'invocation, c'est la prière. Jérémie, invoque-moi. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Prison de Bakonto, prison de Bakangayo. Laisse-moi te dire. Viens dans les Ababoka, Nzambe, Zababoka Boutouté. Bible dit que je vais invoquer le Dieu d'Israël. Or, l'invocation, c'est la prière. La prière change les choses. La prière change les situations. Benanga, na plus 243, 89, 911, 17, 64. Toko Sambela, Petro Sakola, Makam Eko chanter la vie na yo. Bible dit jamais invoquer le Dieu d'Israël. Faut invoquer ça mais la citation vie na yo. Faut invoquer ça mais la citation banana yo. Faut invoquer ça mais la citation libala na yo. Faut invoquer ça mais la citation busala na yo. Faut invoquer ça mais la citation ya mukanda na yo. Jamais invoquer le Dieu d'Israël. En disant, si tu me bénis, bien-aimé, bénédiction ça m'a bêté. Na samoyo so pambola mi artiste la place musu oko pambo maté. Pauvreté c'est le komabé. Pauvreté s'il sera mutu valeur. Pauvreté eko milliers yo. Na mutako ke koloba no te fa loba no posa de l'autre côté. Na sambeli zambe na ngai. Yo zo na ngana ngonga oyo. Et si kanyo so ba tchali pamboli na yo na localiser mo esongela yo. Et puis bakanga musala no zamba so solo musala. Bakanga mabota no zamba so solo mabota. Bakanga finance no zamba débloquer finance na yo. Si tu me bénis. Si tu me bénis et que tu me tombes mes limites. Limite di bakanga yo. Mo to na kata limite akenda musika te. Un jour, Bible dit Yesu azokota na Jérusalem amoni punda mo bakangi na singa. Bible dit Yesu akia yebisi ba yokolo boke bo fongola ye. Si quelqu'un vous demande bo bisa bon le Seigneur en a besoin. Singa ni bakanga ba punda msu ba kelia musika mais punda na zo baluka place moko. Yo vi na ozo baluka ka place moko. Vi na yo ozo vivre ka ba répétition, via ba déception. Ma sœur, o vivre ba via ba déception. Hein? Mi bal ba zo ba zo kende. Ozo doit relation ya stabilité. Bazo bot du so ba bazo tika yo. Papa, maman, malade ni kotika vina yote. Limite ni bakanga yo. Na sambeli limitation nyonso ya finance kwea. Limitation ba relation kwea. Oya lingyo ke na musika te na sambeli limite kwea. Bible bi chebeta bi Seigneur et tombe limite. Aksanta ki kaza limité. Vi makambo zo simbate. Makambo yo simbate. Baninga bazo sala makambo bazo reçu yo makambo zo reçu te. Nana telo mondelu. Nana telo loi. Sois conscience. Et mission sur la prise de conscience. Ma famille de Botami, il y a trop de réalités. Ba koko ya ba koko oyo ba lekali boso na biso. Ba yeba kan zambene le biso to ebi zambete. Il y a des sacrifices basala. Ba teka biso koteka. Il y a des sacrifices basala. Et ça va loba. De génération en génération. Atamu ta voyager, atamu ta kewap. Akoko matate, akoko resirte. Na sambeli zambe na ngongo zo kangai. Limite nyonso bakanga o papa, bakanga o maman, bakanga o ma soeur, mon frère. Na sambeli e katana. Si tu me tends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu persévères du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible a dit, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ce qui nous a dit, le sambo jaibet. Tu capelles les lots d'abord le sambo là yo. Or la Bible dit qu'il n'était plus considéré. Or, tu y la vie sociale, où tu seras dans le côté de ma famille.
azalaka na considération te mutu so aza na eloko te na famille azalaka moins mais Bible lobi il était plus considéré nazo sambela nzambe après cette humiliation aux autres traversé nzambe atombola yo loi nyonso ekanga vie na yo mopeko nyonso ekanga vie na yo limitation nyonso ekanga vie na yo maloba nyonso baloba na vie na yo baloba bino bokobonga te baloba bino bokoresir te nano ateka vie na yo souffrance à jamais et utaki na sima mama na ye passe na 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 sima nango qui est derrière ta souffrance nana na sima ya passe na yo aujourd'hui j'ai reçu un appel ya sœur Boko abi papa sambela ponangai sambela ponangai je suis femme mariée mais libala ngeza suna kimia te na tuni pourquoi ma sœur abi camarade nangai akomo bimana mobile nangai comme bimana mobile nangai aujourd'hui maintenant na zaboy na mobile libala les asouté na ce qui pas attends tu biso moko mais ba yebisina ke camarade nanga akom na zemi kalamite mobile nanga zo côté na katandako mama nana zana sima passe na yo ezala moi simoka benga alobi papa sambela pona ngai sambela ponanga biso baloba donc papa na biso akufi bitumbe bandi batante biso baloba ata ndenge ni boteki lupango bo voyager boke Europe boke Amérique boke Asie partout bokende makam simba te tant na kipoto makam e bana ko simba mais depuis après quelque temps makam kangami rien ne marche na sambeli zambe na ngai nana sana sima passe na yo nana sana sima passe na yo qui est derrière ta souffrance oh passage et utaki na sima mama na ye mutako ko memelo passe pe mutako memelo bonheur mais Bible dit que jamais il a pris sa conscience parce que comme on est ngola ça passe comme on est ba pesa yo comme on est ngola ça nini nana memelo passe oh dans sous souffrance na yo et où ta la famille dans sous souffrance na yo et où ta nzela baninga dans sous souffrance na yo et où ta banaka papa kufa bitumbe bandi bana mama kufa bitumbe bandi depuis ta ma en Europe bitumbe bandi depuis obengi ça y est aya nanda kudo bitumbe bandi qui est derrière ta souffrance na sambeli zambelangai mutu nyoso ta na sima passe na yo tika passe zongela ye la Bible dit je vais invoquer le Dieu d'Israël trop c'est trop chaque chose a son temps vie na yo faut changer situation no faut changer maladie wala omeli ba kisi ndenge na ndenge ezo simbate j'ai reçu un appel il y a famille na France ba benga balobi prophète sambela pour la biso to kufa kana maladie ya cancer ya libeli ya na biso to kufa na États-Unis kaka cancer ya mi bala kufa na Belgique kaka cancer ya mi sata kufa na Paris kaka cancer musu to kufa kaka cancer abinga pe na comme sentir manche moi comme ça na libeli or na lala na lota na mona tante na biso ada na village na Mbushimai aya na tonga azo pikenga na libeli après tama wena la mukabi na moni mas na sambeli zambe mutu nyoso ada na sima likambu na yo mutu nyoso amemela pasi oyo mutu nyoso contribuer na malheur na yo tika malheur wana songela ye na lobi songela ye malheur wana songela ye na data na sima likambu na yo pasa jamais zaki na sima mama na ye mama na lobi na pesa ye kombo a jamais pona bossa na pasité na bossa na makambo na vivre te oh la Bible dit ce qui est passé déjà passé oubliez tout ce qui est passé nani oyo azo répéter via répétition nani oyo aligio vivre kana via répétition yo polia fo bakabela yo fo la ta fo ba pesa yo ozo se retrouver te banda obando be la tisiko ozo bikate nazo sambela nzambe maladi nyonso ezo déranger yo si rose des fois nzambe abikisa yo maladi nyonso ezo déranger yo ya nerf nzambe abikisa yo maladi nyonso ezo déranger yo oyo muta mema komema maladi babwaka kobwaka maladi imposer na fi na yo babi yeso totiki ye akobongisa famille akosimba famille akotombola famille famille kobonga bato bakoresir na nsima na ye combien de personnes yo bengisi déjà mais banda bango baya yo makambo ebeba Bible lobi jamais invoquer le Dieu d'Israël lorsque moni makambo esimba te
benganga na kosambela pe na sakola po no prophète mal à l'aise nazota mal à l'aise na ba démon nazota mal à l'aise na bandoki nazota mal à l'aise na bato bazana sima ya likambu na yo moto avandela dossier na yo moto avandela santé na yo moto avandela mayele ya mwana na yo moto ata trouble na libala na yo. Qui est derrière ta souffrance? Oso vivre vie à infidélité. Oso vivre vie à péter. Nanda kuno kimezate. Mobile banda bando bibati lelo. Mobile akima kokima. Akima. Akenda libala quelque part. Kendo kote libala quelque part. Oso vivre ma vie à blocage. Salaire et les cas sous-souté. Na sambeli sambe ba futo ba aérien na onyos. Nzamba visiter yo. Qui est derrière ta souffrance? Nzamba te bloqué finance na yo. Yo zo la nangai. Et si ba tinde lo lettre déjà na social, faut-il kanda kuana. Nazo sambela. Nzamba bundela yo. Bando ba do lukanda ko zo zanda ku tenza ba personne da kwa social. Ozo luka musala ozo musala tenza ba personne musala. Bino ba loba boko réciter, ba loba boko bongate, ba loba bino makabe ko simbate, ba beta na bino ba gazo ba bizela to kotala. Nzamba kangola yo. Bando kabwana mwaso na mwasa na lakela yo abi yo totala so o simba bana, so ki orobota. Azwai akena ko kangiso panganga. O mutu so ki ba kangi na mulangi panganga. Mulangi zalaka mukuse mais tala bulayi na yo mais ba kotu so na mulangi wa mukuse panganga, c'est-à-dire que yango ozomuna ba malu wana ba douleur wana so kana bukongo ba faiblesse sexuelle wana ba complication wana pour au hotel ma tout faut au gumba ba nana zana sima ya passe na yo. Bible dit jamais invoquer le Dieu d'Israël. L'invocation c'est la prière. Yo vino sa prière mawa benganga na plus 243 89 911 17 64. Prophète mal à l'aise n'a disposé pour la prière, pour la vie. N'importe quel est au Benga, n'a pas semble peu na kosakola. N'a pas boire que le malade à diabète wala. N'a pas boire que le malade wala. N'a pas sima malade wala. Bino la famille. Bon comprenez pas diabète et outa. Bino tu comment ben la diabète. Na sambeli zamba bikisayo. Na sambeli zamba kangola yo. Li bale salma kala moy me sama la butute. O comment ko l'autre ba mari de nuit, o comment ko l'autre ba femme de nuit. Yahweh et pour même li bala na yo, li balo qui me sala souté. Et même la complication de la vie. Qui est derrière ta souffrance? Parce que jamais là qui m'a naye. Maman jamais n'aime ta qui n'a si ma passe naye. Yo zola nangai. Un jour na année 93. Moi aussi j'étais phasé. Papa n'a maman n'a pas ça divorce. N'a se retrouvé le cola enfant d'Ari na balabala. Passe. Yako lié zate yako late zate na zola la likola mesa. Mesa ndeza ki mbetu na ngai. Kato Thompson ndeza la ki dra na ngai. Passe na ngeza ki na sima papa na ngai. To ba sa divorce na maman. Papa a chassé biso, abina na place au binoté. Mais aujourd'hui, nous avons la zote yayo à lokotangai. Aujourd'hui, nous avons la zote yayo à komisanga mutu. Il est aussi capable ya osale la yo. Yo mon qui le buaka, yo mon qui le rejeta, yo ba tu abandonna. Laisse-moi te dire maman, papa, ma soeur, mon frère, yo zo kangai. Mon Dieu est capable. Il y a une solution. Nzamba lokotanga lokola afandari, lokola fazer, na zanga tika kolala, na zanga bilia, na zanga elaba kolata. Mvula e bandi, mvula e bandi na telemina, na seya mbula, tsoge bandi 0 RTS la 5 heures. Et c'est qu'on a les athées. Mais lelo, nzamba lokotanga, apesanga valeur. Nzamba comment matsanga avion, comment faire voyager ngai. Na passeport na ba visa tondi. Okomo tala ko ke okene mboka ni ozo mboka ni. Mais lobby na zalaka mutute. Lobby na zalaka inutile. Lobby mokile boka kanga. Lobby mokile finga kanga. Lobby mokili et si normalement ba comme ko yiko si nomenga. Lobby mokile zalaka échec na ngai. Yo zo na nga ngonga oyo. Nazo sambela Nzambe. Nzambe oyo asalelanga asalela peyo. Nzambe alokota ngai. Na tabase ya mapa na mutu na zoteka. Na mema ba koli na mutu loko la porteur mais na yeba te na se ya ba koli wala ba promesse Nzambe zalaka.
Qui est derrière à ta souffrance? Na même vrai Jésus, vrai Nzambe, oya kangolaka, oya bikisaka. Nzambe apesaka valeur, apesaka solution. Problème, ne t'inquiète pas. Sois conscience. Lorsque tu as conscience que tu as Yesu, Yesu akangola vie na ngai. Citation les akaka sois conscience. Sois conscience. Oyebi histoire à famille na yo. Oyebi histoire à libota na bino. Bino na famille ba tia loi. Bino na famille comme na ya liboso tina mwana suka. Muta resira zate. A tout en Europe, même makambo simbate. Ozo vivre vie net dans l'Afrique. Mais yo dans l'Afrique te. Qui est derrière à ta souffrance? Oyebi tumba oza na famille papa na bino. Oyebi tumba oza na famille baba na bino. Oyebi tumba oza na famille mobile na yo. Oyebi tumba oza na famille mwasi na yo. Sois conscient sur Luka Nzambe. Benganga na plus 243. Plus 243 89 911 17 64. Benganga na ko sambela pe na ko sakola pona yo. Bible dit que j'ai invoqué le Dieu d'Israël. L'invocation c'est la prière. Prière chanzaka via mutu. Prière chanzaka libala mutu. Prière pesaka mutu musala. Prière pesaka mutu lobiko. Yo ozo souffrir na malade. Ozo belisa yaya, ozo belisa papa, ozo belisa mama, ozo belisa mwana. Tika na nzela ya message ozo yoka. Nzambe na kangola yo. Nzambe nanga apikisa yo. Nani azana sima likambo yo. Soki likambo ozo traverser za na mutu azana sima nango. Tika ezongele au nom de Jésus. Mutu nyonso memela au passe. Na déclarer le la prophète. Oza ba établi. Tika pasona ezongela ye. Mutu nyonso wa yebi likambo na vie na yo. Ozo luka liwa na yo. Toi tu ne mourras pas. Toi tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Okokota vula sika. Okokota vula sika. Okokota mois prochain. Okokota semaine prochaine. Toi tu ne mourras pas. Ma belle ko yamba le loté. Ma belle ko melao le loté. Ma belle ko fonga melao le loté. Na sako loko la prophète ensemble. Ti kan sambe nanga ba abombe nanga yo. Ti kan sambe nanga bate nanga yo. Ti kan sambe nanga bombe nanga libota na yo. Yo ko kufate. Porte liwa na kandi yango. Mutu nyoso azoluka liwa na yo. Ti ka liwe zongela ye. O azoluka mutu na yo. Ti ka ye moko azala remplacer. Qui est derrière à ta souffrance? Et mission sur la prise de conscience. Sois conscience ma soeur. Sois conscience mon frère. Sois conscience. Tant chose on a. On a produit déjà ma pression aux hommes là. Mais changement zaté. Bien avant la plus 243 89 911 17 64 plus 243 89 911 17 64. Muganga soignaka. Qui se soignaka? Mais lobiko otaka nzambe. Toko sambela, petoko sakola. Oko yamba lobiko. Bible lobi chebe. Invoqua le Dieu d'Israël. Il a invoqué le Dieu d'Israël. Parce qu'il a compris non. Où est la vraie vie n'a été. Il a compris non. Où est-ce vivre yangoté. Où est-ce vivre yangoté. C'est vrai. Makambozo le keza yangoté. Okutana basakola ndenge na ndenge. Soki ba faux prophète baza ba vrai pe baza. Soki ba faux dollar eza ba vrai dollar pe eza. Et pas igno surtout yo kenda otambola o contacta o contact ba contact ba prophète ndenge na ndenge. O soit solution te meka nzambe na ngai. Benanga na plus 243 89 911 17 64 nazana nzambe o ati contact nazana nzamba lelo okozwa miracle na yo benanga na plus 243 89 911 17 64 et pas igno surtout yo kenda makabo simbate o benga basakola ndenge na ndenge ozwa solution te. Ne te décourage pas. Ce qui va faux bazar, va vrai pe bazar. Ce qui va faux bazar, va vrai pe bazali. Donc on semble la pète au sac on a pona yo. Jamais il a invoqué le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis. Yo solandangai. Tika zamba pambola yo. Quel que soit le problème yo sur les autres ngisa yo. Ça le boko na télé. Simbanga je vais prier pour toi. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Nazo sambela. Loi nyonso zo pekisa yo au réussir. Au combien na makanso zo ngano Afrique. Ozo eba soutenir nyo sala parce que zo simbate. Au combien na makanso bomano libala wana. Po zo simbate. Au combien na makanisi. Omi bomana yo. Po ezo simbate.
Banda obanjobela bakis. Changement zate. Yo sobeli ça peut être en Afrique, même en Amérique, même en Asie, même en Europe, partout. Simbangai. Nazo sambela nzambe. Nzambe apesa ka papier, azo peso papier. Nazo sambela nzambe. Nzambe akangola ka akangoela ngayo. Nazo sambela nzambe. Tika semaine o tika mois o ezala mois miracle pona yo. Nazo prier. Semence nyoso ya diable. Bible nanga yebisingai. Que toute semence que mon père n'a pas plantée, il sera déraciné. Mabra sakatayaba. Ndaku nyosho ya mbinga na ngonga oyo. Ndaku nyosho ya mbinga na ngonga oyo. Atozora nangana nanzela téléphone na yo. Ozora nangana télé na yo. Nazo sambela miracle ya nzambe. Et manifester dans nzoto na yo. Et kota na nzoto na yo. Na déclaré kokangolama. Na déclaré miracle. Il n'y a plus de condamnation pour tous sont à Jésus. Nana condamnons na nzela ya mbongo na ya magie. Nana condamnons na nzela ya mbongo na ya pharmacie. Nana condamnons na nzela ya mbongo na ya molili. Nana condamnons na nzela ya mbongo na ya makila ya batu. Nazo déclaré. Peut-être bataille sur la mbongo molili. Peut-être on va dans ndako muto za la molili. Peut-être obima na mobalo za na molili. Na mobalo za na misala mabe. Na mobalo za okitiste atika ba semence mabe na nzoto na yo. Na prier. Peut-être obima na moi sumo kazala ka sirène. Moi son a doit super na yo. Akena d'abord quelque part. Il y a le lot comme impuissant. Il y a le lot comme un problème à éjaculation précoce. Ou comment l'autre va mari de nuit. Ou comment l'autre va femme de nuit. Naso Sambela. Bible Yebisinga. Il n'y a plus de condamnation. Pour tous sont à Jésus. N'a déclaré. Oh, nyos se sont condamnés. Tika Zambe nanga kwei sayango. Oh, nyos se sont kangayo. Tika Zambe nanga akwei sango. N'a proclamé délivrance de vie maman moko. N'a proclamé délivrance de vie maman moko. Depuis ozo séné. Makile zo katana te munga lobi ezamium. Munga lobi eza cancer. N'a déclaré miracle. Mabra sakatayaba. Chamabra. N'a te mal à l'aise. Na eloko niyo se wuti nzela molili. Zambe nanga akangola yo. Zambe nanga akangola yo. Yamba via stabilité. Yamba via stabilité. Yamba via stabilité. Stabilité contre le mariage na yo. Stabilité contre la vie na yo. Stabilité contre la ndaku na yo. Stabilité na vie non même na vie abana na yo. Oyo niyo se zo simba te. Na sambeli nzambe simba. Miracle ebanda. Miracle ebanda. Miracle ebanda. Yozobe la sida. Yozobe la diabète, ozobe la cirrhose de foie, ozobe la cœur, nzamba kangola yo, ozana problème à miss, nzambe nanga bikisa yo, na déclaré miracle, le médecin soigne, la médicament soigne, mais la guérison appartient à l'Éternel. Je proclame la guérison miracle, je proclame la guérison miracle. Benangana plus 243, 89. 911 17 64 soko bengi ozwa ngamoko en personne na ko sabela pe na ko sakola pona yo yamba lobiko na kombo na Yesu Masia. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.